Motema mabe efutaka nango te. Ki motema mabe la famille efutaka nango te. Ki motema mabe bandeko efutaka nango te. Bible yebisaka biso oyo kolinga moninga na yo asalela yo, yo pe kosalela moninga te. Soki omoni ke kote wana nalinga basimba te. Siko yo pe kosimba kote wana te pona obetisa moninga na yo libaku. Ezalaka pasi, esalaka pe mwa mabe moko boye na motema. Na yebaka te tonton Bobo Manoka asala bino nini. Pourquoi bolinga komona tonton Bobo Manoka te na esengo? Pourquoi bolingaka toujours peut-être na ebite bolingaka bomona Bobo Manoka aya sur vos écrans pour na obandole la kenon, chers compatriotes, communauté na biso bo sunganga wana boko sepela to ezalaka ndenge nini. Congolais, pourquoi tozalaka na motema mabe ya niveau oyo? Congolais, pourquoi tolinganaka te? Congolais, pourquoi tolingaka mabe ekomela baninga na biso to bandeko na biso? La famille. Pourquoi biso ba Congolais toza na motema mabe ya mabe ya mabe ya mabe penza mabe makasi? E osala pasi pe mawa. Pasi pe mawa la famille kandenge na lobaka pasi pe mawa. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza, Étoile Lune Inès TV, Amemeli Bino, comédien na Bino Yatongo. Les tontons internationaux. La plupart des gens, babenga kaka notre tonton international. Tonton international la biso ajwaka na ye partout. Ezala epa ya babakouk, ezala na famille libota, ezala epa ya dina na la douce, ezala wapi place nyonso babenga kaye. Soki aza na ye disponible, akendaka toujours ko jouer. Bandeko nanga makambo eye na nzela ya tonton Bobo Manoka. Makambo moko eosala pasi. Makambo moko eosala mawa. Makambo moko bandeko nanga eosala mabe penza na motema. Makambo a bongo nga na okoka nanga kovanda nango nga moko te, meba makambo a boye na preferaka nanga na ya kopartager na bandeko na biso mosusu ka ndenge to partageaka. Nalobaka toujours et encore que non, chez Étoile Lune Inès TV, but na biso ezalaka koya kosalela bino ba analyse ya kitoko, koya kopesa bino ba information oyo eza exact, koya pe kosala évangélisation surtout na makambo ya Nzambe, toyaka pe pona ba toli kandenge ezalaka parce que bandeko nanga toza batu, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, to apprendraka toujours quelque chose. Yango na chaîne na biso pe toli ezanga kate. Soki to sali ba émission, moi toli pe ekotaka. Bandeko nanga avant to kota na makambo ya tonton na biso international, to yebike na chaîne ebele ya batu ya sika bakotaka. Bakotaka batu ya sika ka ndenge ezalaka, yango na ye ko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois de visiter notre chaîne, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka soki ozolandaka Étoile Lune Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandanga zwa penza kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Wana kutu talela PR na yo soki omoni ki eza tongo Étoile Lune Inès TV a recommandé yo
lia petit déjeuner na yo. Soki omoni ke eza midi na ko recommander yo lia repas préféré na yo et puis soki omoni ke eza nango pokwa na ko recommander yo lia penza soupe na yo na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga lelo toye na tonton na biso international, tonton Bobo Manoka. Manoka ya babobo, hein? Tonton na biso abanda ba makambo ya théâtre kala penza o baswali balobaka mutu wa zamani. Donc aza star moko ya kala, aza comédien na biso moko ya kala. Aza comédien moko azalaka vraiment na ba qualité ebele. À chaque fois que rôle ezalaka amikotisaka akotaka penza na ndenge moko ya bien penza makasi akotaka donc na ba rôle na ye nyonso tu asepelisaka ebele ya batu et puis ebele ya batu pe balingaka tonton Bobo Manoka vu que tonton Bobo Manoka ayebi na ye kosololaka na batu ayebi na ye ndenge ya kose comportaka envers baninga mosusu azalaka na ye na ba problème te azalaka te ke no yango aswanaka na oyo yango asalaka kisongi kote oyo jamais ye penza ata soki akoti ba émission bongo kande tomonaka bato mosusu akoti ba émission batuni ye ba question en tout cas a répondraka toujours avec sagesse et intelligence na niveau moko pas possible. Bandeko nanga lelo toye makambo eza ya koinda makambo eza ya kobeba makambo eza ya somo makambo soki eza la famille toyaka toujours soki tomoni ke oyo eza ya koloba te moyen to façon to ndenge ya komonaka biso bokomona biso te mais soki bomoni video ya sika ekoti c'est que makambo eza ndenge na ye boye na ye na nga na ndenge ya kosepela te mais na ye na ndenge moko eosala pasi. La famille biso nyonso tomonaki ndenge tonton na biso international a voyagé kenda poto ebele ya batu tomonaki ebele ya batu tosepelaki ebele ya batu kutu basalela ye ba émission pas possible. Il y avait même de ces personnes au bayaki ke non ndenge za boye mutu abengisa tonton Bobo Manoka na poto. Excusez-moi parce que nga mutu nyonso tu soki mutu déjà mobali aza na bana to mobali déjà otali boye olobi ke non papa oyo aza responsable na préféré nanga ko benga mingi ba tonton mais soki na moni ke eza vraiment papa mérité ko benga papa na benga ka papa mais bande ko na biso akoki kozala grand frère na yo to petit frère na yo kandenge ezalaka to benga kaka ba tonton par signe ya respect yango no benga tonton Bobo Manoka tonton par signe ya respect la famille. Tomonaki ndenge tonton Bobo Manoka kendaki poto bato ebele balobaki non ndenge eza boye mutu abengisa ye na poto ezalaki nde mwasi na ye. Bato mosusu kutu bayaki mutu abengisa ye poto ezalaki nde ndeko na biso Benita Yabe oyo tobengaka Yabe. Bandeko na nga ezalaki somo eyaki kosala ke non esalaki pasi na kote ya tonton Bobo Manoka. Asalaki live moko pona koya ko expliquer ke akendaki na poto na mbongo na ye. Ni mwasi, ni Yabe, ni ndeko abengisa ye na poto te mais a utilisaki mbongo na ye moko pona ba voyage na ye. C'est ainsi que moi mbutu sur les réseaux sociaux evandaki nango kimia penza makasi ekotaki na kote ya ba réseaux sociaux babiloba loba oyo bato babandaki koloba moi kimia penza ekotaki tosepelaki na biso. Bandeko nanga ya kokamwa ya kokamwa na oyeba te batu mosusu bazolamukaka tongo aluki musala batu mosusu bao travaillaka dur totala ba tonton Bobo Manoka soki aza na kin tonton Bobo azalaka muke ye wana muke dona ba film nyonso mona kaka za na kutu na groupe na ye moko mona kaza azalaka toujours et encore occupé na musala. Mais batu mosusu wana nyonso batalaka te bamonaka pe te batu mosusu balingaka kobebisa réputation ya baninga et ce qui fait mal, ce qui fait réellement mal. Totaki komona tonton Bobo Manoka depuis akenda na France
ça fait déjà des mois. Toyebi que la plupart à ba comédien na biso bazalaka soki ba sali voyage après 2 semaines au monaka bazongi batu mosusu soki ba umeli ezalaka ba 2 mois il faut bazonga sikoyo ebele ya batu pe bandaki ko s'attendre na tonton Bobo Manoka kenon a ozonga mukolo nini. Je pense même que il y avait même de ces l'un de nos abonnés plutôt babando benga biso oh, mama Etoile sikoyo toyoka na ba émission mosusu ke tonton Bobo Manoka azongi nga kutuka ndenge na lukaka na nga ba information na ngai bakendai kolukela biso ba information balobi te tonton Bobo azaka na poto na informati kutu ba abonné na nga kenon tonton Bobo azaneka na poto siko tellement bato ebele bazolukaka bayeba jour nini tonton Bobo kozonga jour nini bazoyeba na bango position te biso bongo toyebi tonton Bobo Manoka aza mutu moko asalaka makambo na ye dans les secrets kutu voyage ya tonton Bobo ebele ya bato basutukaka ntango tonton Bobo azalaki déjà na Paris na baninga mosusu tomonaka déjà le jour azo voyager na aéroport kaka ya Njili omonaka ba photo kilikili donc mutu azokende déjà na ba photo basi balancer na ba Facebook mais ya tonton Bobo akotaki na Paris asali soki 2 jours nde baye ko informer na ba réseaux sociaux que non ndenge za boye tonton Bobo Manoka akoti na Paris siko bato balingi bayeba lisusu position ndenge nini na kozonga siko silence ya makasi eza tonton Bobo Manoka azopesa na signe de vie te komi kopesa bato baninga mosusu vertige na niveau moko pas possible ekomi kopesa bandeko na biso ba congolais mosusu vertige moko na niveau moko pas possible siko komona ba vertige wana komona ba vertige wana siko balingi babebisa kombo to réputation ya tonton Bobo Manoka et ce qui n'est pas bien to vanda ka boy to mona kaka na page ndeko na biso Neneya atie photo ya Bobo Manoka akomi kuna likolo ke ba refoulé Bobo Manoka bandeko nanga nga kutu na kote nanga na yoka ki pasi kotala star na biso et surtout ba star na biso ce sont des personnages publics la famille babilo kwa bongo soki ke non c'est vrai ba refoulé Bobo Manoka la famille ekoinda na ba réseaux sociaux pas possible ebele ya batu kutu o babando lobakala ke non mwasi nde abengisa ye to ya bende mutu abengisa ye na poto bandeko nanga elingaki ezala somo batu baoloba nini tolobaki azalaki na mbongo te babengisaki ye kuna siko bakoti na bango kosupporte ye lisusu te yango barefoule ye yango basimbisi ye touche moyen azonga na voie normal eza te moyen bafutela ye lisusu biye eza te bandeko nanga tango tokota pona kolandela ba information wana bandeko nanga nayokaki pasi penza pe mawa komona bandeko mosusu oyebani sur les réseaux sociaux batu bayebi yo batu batalaka yo mais olingi obebisa réputation ya ndeko na yo mosusu kutu ndeko na yo wana bobebana na vite ndeko na yo wana bozalaki bino nyonso mibale c'était l'année passée c'était en 2022 tout ça déjà en 2024 hein, 2022 tonton Bobo Manoka avayajaki akendaki na ye kandenge ba comédien na biso bakendaka akendaki na ye Dubai tango akoti Dubai baye kokutana kuna na ndeko na biso Neneya bayambanaki makasi la famille bayambanaki penza otolobaka koyambana penza ya makasi bakangaki na bafoto botali boye bolobi wow ba comédien na biso mais lelo oya kotala keno Neneya akende kokoma message na page na ye keno ba refoulé Bobo Manoka ata soki ki camarade wana esila bandeko nanga est-ce que oza na besoin oya kosambwisa ndeko na yo ya mobali sur les réseaux sociaux la famille babilo mosusu to mona ngo ata na batu mosusu mais to mona ngo na batu minene te neti Neneya wana to mona ngo te keno na batu oto yebi baza na bakombo keno balingi basambwisa bandeko na bango mosusu eza bien te
nakamwaki la famille, nakamwaki na niveau moko pas possible, nakamwaki navandi na lobi nzambe pourquoi biso ba congolais tozalaka bongo, et puis kokota na ba commentaire faut komona combien ya bato babandaki koseka kutu page wana bato ebele basala yango déjà partage na ba groupe mosusu ka ndenge bato balingaka déjà kosambwisa eza kaka ngolu ya nzambe ndenge sali boye bandeko nanga ebele ya bato posta yango na bastati na bango te parce que bayebi ke eza nango bamakambo ya lokuta bandeko na ngai et osala pasi pourquoi koluka kobebisa réputation ya ndeko na yo cher ndeko nene ya eza bien te babiloko ya bongo ata soki tolingi tosala ka ndenge ezalaka mwa bajoking na biso olingi kaka oatire attention ya bato mais réputation ya mutu basakanaka nango te eza babiloko mosusu okoki kotia eza babiloko mosusu okoki kosala eza babiloko mosusu okoki kokotisa mais en ce qui concerne réputation ya mutu basakanaka nango te. Bandeko nanga avant to continuer ekozala bien nanu na ya kopesa mwa bambote bamatondo nanu mingi na ye moko sponsor na biso officiel, sponsor na biso oyo atikaka biso te, sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore elongo na Étoile Ines TV, quel que soit dans le bonheur, quel que soit dans le malheur, quel que soit dans le pur, azalaka toujours na biso na ye kopesa ye bamatondo ebele wana penza na pesi bamatondo ebele na ye moko Jésus-Christ de Nazareth. Bamatondo ebele na balandi nyonso ya Étoile Ines TV, ba o nyonso bazwaka ta na bango pona kolandaka biso, ba o nyonso bazwaka ta na bango pona osalaka partage ya ba video na biso, ba o nyonso tu bazwaka ta na bango la famille ka ndenge ezalaka pona kobengaka biso kopesaka biso ba conseil ba remarque. En tout cas que Dieu vous bénisse abondamment. La famille kandenge tolobaka ba merci mingi na système moko ya bien na bandeko na biso neti ba Linda Bukulu ba Madame Judith Diampovisa bango ata soki babungisi ba téléphone balukaka toujours balobi mama Étoile moyen to raté ba émission ezate ba merci mingi na tonton héritier Yola papa Jean Balou ndeko na biso Bijou ndeko na biso Sido Nyansiala madame qui encore Madame Sandrine, bah merci beaucoup. Maman Joséphine depuis quelque part, Maman Tina Sambia depuis Belgique, bah merci beaucoup. Bissi Kanyonso Bolandarabiso. Pourquoi pas Maman Germaine na États-Unis, Maman Vicky Mbonzo depuis Sénégal. Na système oko ya bien. Madame Christine Lonongo, wana na obosa na yo tête la kayo. Moi, si Zambé, la maman surtout de grâce Luzolo, na système moko yakitoko mingi makasi. Bande konanga kandenge na bandolo ba, batu bazolo ba keno, ndenge za boye, ba eko refoule bobo manoka. Bilo mosusu la famille tolinga tokota na ba vie privée surtout, ya ba comédien na biso. Tolinga kokota ngo mingi, tolinga surtout kolandela ka ba vie na bango. Ngana lobaka toujours et encore que non, ndenge tomoni bobo manoka aumeli na ye na poto. Aza mukolo. Tango akendaki na poto, azalaki na ba projet na ye oyo akendela poto. Eza te keno biso ba fan nde totindaki tonton bobo manoka keno ndenge za boye yo pe kende Paris après Paris kota na yo Belgique te ba projet na ye moko ayebaki nini akendela na ye poto bazalaki na ba raison na ye oyo akendela poto ti lelo soki ti lelo bobo manoka nano azongi te aza na makambo na ye oyo azosala na poto aza na babiloko na ye oyo azosala na poto oyo atiene na mutu keno makambo to biloko ifo nanu na silisango avant na zonga mosusu peut-être na ba décision na ya moni keno vi na poto eza nango bien kena zonga nanga Congo peut-être na Congo kuna misala vaut mieux na mizongela nanga na mivandela nanga poto ou bien azana na ba projet na ye quand ndenge to uti komona awa dina na la douce aosala recrutement
ya batu o baza na poto, batu o baza na France, batu o baza na Belgique. Azo luka batu ba bando sala théâtre. Toyebi ke déjà ba théâtre ka ndenge to bando mona un mosusu na tango akala omona ba théâtre mosusu ba osala ngo na poto basangisi na o ya Congo batia yango ensemble. Allez, ekomu kokende. Toyebi te peut-être pour na tonton Bobo Manoka moni peut-être que non musala na ye esalama na poto c'est mieux que na Congo na biso. Ye moko kaka nde ayebi le pourquoi aza na poto. Mais biso ba fan, to biso batu, to biso la famille, to zala wana te ke non kolukela chute moko, to kolukela mabe moko boye pour na comédien na biso. E o sala pasi. Eza bien te. Eza bien te la famille. Ngana loba toujours réputation ya mutu basakana kanango te. Sakana na makambo mosusu mais réputation ya mutu nyonso to abundaka mpo na réputation na ye. Ka ndenge toza boye na ondima te ke non mutu moko boye aya mpo na kolinga kobebisa réputation na nga te. Raison pour laquelle bomona ta chez Étoile Ines TV ba émission na biso tosalaka tolingaka toujours ko garder réputation ya mutu na bandenge moko ya bien na koki jamais et au plus grand jamais koya kosambusa mutu sur les réseaux sociaux non. Soki ya kanda eza il faut toloba na kanda nyonso tozongisa mutu na nzela tozongisa mais to ya te ke non ko finga mutu ko minimiser mutu to ko sala bisala sala te. Parce que réputation ya mutu ka ndenge na batela ka réputation na nga na kolinga pete mutu aya ko sakana na réputation na nga te yango pe nga pe na kolinga te ko kendo sakana na réputation ya mutu mosusu te la famille. Bandeko na nga. Dans la minute oyo, bino nyonso balandi surtout ya Étoile Ines TV, bino nyonso bolingaka tonton Bobo Manoka. Na ye ko informer bino ke non, tonton Bobo Manoka aza na ye bien. Aza na mukanda na ye ka ndenge ezalaka, azo tambola na ye soki aza na posa okende wapi okende na ye. Eza te ki aza ya kobatama na ndaku, ka ndenge ezalaka soki oza sans papier, soki oza sans mukanda, okomi kobatama ka na ndaku moyen obimaka eza te. Ye aza na mamikanda na ye nyonso, place nyonso akolinga kokende, akende na ye na pete nyonso. Donc ndenge aza boye na poto, eza ba plan na ye, aza na ba calcul na ye, aza na ba projet na ye ao sala. Soki amoni ke poto eza nango bien po na ye, ye moko kaka ovanda. Soki pe amoni ke non poto eza nango lisusu bien te po na ye, ye moko kaka ko décider ko zonga. Mais ba refoule tonton Bobo Manoka te. To yoka biyoka yoka te, pe to landa bilanda landa te la famille. Yango na yebisaka bino toujours ke non, bozala toujours scotché, bozala toujours branché sur Étoile Ines TV. Parce que soki makambo eza ya koinda, Étoile Ines TV ayaka toujours koyebisa bino ba vérité nyonso ya makambo ndenge ezokende. Ngana lingaka te ke koya kopelisa moto awa te. Soki réponse eza non na oloba pe non. Soki réponse eza oui na koya penza na pete nyonso na yebisi bino ke non ndenge eza boye réponse wana ezalaki nde oui. Donc ezalaka bongo la famille. Yango kaka na yaki ko informer bino la famille nanga na système moko ya bien. Bisika nyonso olandaka biso, salelaka biso pe partage. Ata na 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes na WhatsApp na yo, na Facebook na yo, na Messenger pe na yo. Ba numéro na biso yango wana eza nango affiché. Soki ozalaka besoin ya kolekisa publicité na yo ka ndenge ezalaka, ya bamisala na yo salaka chez Étoile Ines TV, zala libre ya kokontaktaka biso. Soki pe oza na ba dédicace moko boye olingi osalela bandeko na yo to yo moko ka ndenge ezalaka, numéro na biso ya téléphone yango wana, contacter Étoile Ines TV. Soki ozalaka peut-être na besoin kombo na yo pe elobamaka na émission na biso ka ndenge tolobaka bakombo balinda bokulu, madame Judith Diampovisa, ba mama Joséphine, ba mama Tina, ba madame Sidonia Siala, ba tonton héritier yola. Donc ya yo pe ozalaka na posa elobamaka na Étoile Ines TV chaque jour, chaque minute et chaque seconde. En tout cas, contactez biso na ndenge moko ya bien mingi. Chaîne biso ezalaka chaîne moko commercial, toyebi ke eza bato mosusu baza na ba business na bango, oka Facebook, oka na tia yango soki na ba stati, mais na chaîne pe na biso
tolekisaka ba publicité ya ba genre bongo. Numéro na biso yango wana tokosololaka ndenge basololaka na ndenge moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko na nga ka ndenge tobetaka masolo biso tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso na ye ko signaler pe bino bomoni cœur oyo ezalaka na émission na biso batie mwa dollar soki osepela pe na ba émission na biso lobi keno natie la etoile Nest TV mwa sucré yango wana okoki kotia yango kuna na système moko ya kitoko. Bandeko na nga tokomi na biso na mwa suka ina peza ya émission na biso ya lelo tokomi na biso na suka tala nanu soki osi osilisi bimeli na yo to osilisi bilialia na yo soki nanu osilisi te na osenga na yo silisa bilialia na yo na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga, permettez-moi surtout de vous dire bye. Bye bye la famille, bye bye et à la prochaine.